awa. Et là, il y a rien pour rien. Exact. Tout se fait ici bas. Oh, après, il y a riche, il y a des cas, il y a la loterie, il y a la tombola. Non, ce n'est pas vrai. Il y a quelque part, il y a un peu de cas qui ont et ça, les maquis. Tu as fait ce cas, mon sous-sous, il y a des bateaux, il y a la rabaninga, il y a mawate, n'a qu'à opposer si quoi. Voyez comment on a été quand roi David. Oh, roi David a moins de couleur nyonso. Roi David pauvreté ya kusakanate au tagi na zamba. Na palace amuni ba makambo bele via roi David o yebse bager ayebi yango pauvreté ayebi yango ko na basi azakuna na ko bomisa batu azana kati bakamnyosa mabe azana kati amalam azana kati roi David akinego sana kiboi epa na ba yes na ba alaina mwasne Abigail roi David tamba sisi kisa kiboi na ba ya role na poko na pesa mwa chopa ko liana problème zate wana zaje mukonzi akima kipasa sasa masumu na yego na ndeva Absalom za yego kima memukolo mususu histoire yango ya mukuse tokata yango kaka nzala izwaki bango tamba za ina zamba kuna babi tosalaka na bali kambo ya malamu ya kobata biboye na ye libota na ye siko toza nzala tika tokene apesa biso mwa poussière ya fufu tolia bazoli na bala bilongwa achasser bango à reconnaître malamu ba roi David na équipe na ekirine ba dodo de Bethléem ba soda ni meso ba kawana a refuser ba onde binote aboy roi David a bien na ko ino ko bomaye metamba yaki mwasi ne Abigail ayona pardon papa ba kado biloko nyonso bosengi ya moyo na secret masanki ngwala sa nini ayeba ndenge ngwali bota oyo eyaki ko sa nini ko bikela donc ko sala malamu na batu na mabele oyo eza na rien à voir que ozalanga pasteur ozalaka na kimpeve ozalaka soki nani n'importe qui mutu nyonso aza na mabele oyo ekila nyonso nzambe omoni yango place za kosengela justice eza kosengela pasi tika tosala nini to participer n'est-ce pas est-ce que mama ani ozali comme ça to koloba sineki ba béatitude musu etalika ya la paix batu bakenya otanga émission nyonso tosalaka nini ya paix. Et béatitude nous ezali oh esemo ezali babo ezali motema ya pire po ba komona nini nzambe wana kende kaka na ba église na biso kende ya kotanga biblia okoya komona de yo mutu garder kaka nini bon nzambe na yo sainteté na yo o ezali ba béatitude ezali yo kaka na nani na nzambe na yo mais o nyonso etikali ezali ba béatitude ezali relé entre nani na mutu na ye mutu. Oh, musu tolobla concernant pauvreté toza ko kena conclusion na biso ya suka yango na mama alinga yo ko pesa pe oya yo to sili ko mona ete mamisala ebele ezali ko leka na société na biso to koti ko za na génération corrompue to koti ko za na génération oyo sili ko beba déjà dikola batata na biso ba mères oyo basili ko sangisa ezali malamu te ya solo kasi retard ezali te retard ezali te pona ko récupérer na société na biso parce que bana oyo bazali na corrompue te basali nini bazalina nzambe alobaki na Elinini naza na 7000 batu oyo nanu bafukameli nini balete na bapays na biso nyonso ya Afrique toyebe te économie ekotika nango kosimba te parce que tokomi déjà na système ya modernisation oyo ezali ete système nyonso ekomi ya corrompu kasi mpona biso peut-être na bagénération na biso tozwi mpe badeso bana tokote mpe na baje ya kotrishaka baprojet ya kotrishaka ba budget ya kotrishaka na ba ONG komi million ba ONG yango eza kokomisa pe eloko moko na niveau ya population te mutu asuka aza kozwa te batali bosoka baza kozwa mais ezali pe retard te place ezali retard te ya biso nyonso bato toyebi ke bana bazali komona biso tozala mayele mpona kozanga kolakisa poelele misala ya mabe oyo ebenyi nkombo ya corruption parce que bana bazali neti yaka nzete po tobatela bana po tobatela jeunesse ya bamona misala ya sarte te bamona misala ya corruption te parce que nzete soki ezala ya moke eza facile oyo nyata yango otali bo nzete ambanga na nyata yango ya ebukani c'est quoi oleki na yo bana baza bongo bana totiaka bango kate mokili tiaka bana kate classe ya bana toza kokipe te éducation bana toza kokipe kutu ekole oyo ezala propre te ezala équipe pe te parce que bazali tiaka banzete mike ya manga okoki no konyatela yango ebebi nango oza komona valeur nango te kasi pourquoi pas otika nzete oyo ekoma mpe molai eke ekomisi 8 ans tala nzete moko combien de fruits ekosala nini ekobimisa combien de bato bakoyoka kosala manga na pe epesi valeur
je vous dis la vérité, mutu nyonso akotante okata nzete wana nkolo ya nzete ava aya wana mutu nyonso azoleka na balabala akotala akotuna nzete kitoko boye eza kopesa bafruit ya kitoko boye oza kokata yango mpona nini? Oza malade, oza mutu aliboma. Mais l'homme biso le même nzete wana toza koloba eza na ntina moko te. Bana mike bazali nzete oyo emonanaka neti kaka eza na ntina moko te na miso ya bato. Kasi nzete yango soki ekoli epesi bafruit mutu nyonso akomi koenvie yango, mutu nyonso alingi komata yango. Tika toyeba ete futur ya pays eza na espoir. Soki jeunesse tokoki kogarde yango propre, soki jeunesse okoki kosunga yango, soki bana oyo baza nanu corrompu te, soki tokoki kobana kotala bango kosunga bango po bakola na esprit saint, po bakola na esprit ya sans corruption, po bakola bapauvre en esprit. Beatitude nyonso ekela opposé ya biso bakulukuku, biso bamikolo, biso tomimonaka mayele. Bible lobi oza mayele okomona lola te, mais zoba ye moto akomona nini? Lola. Moto azali faible, moto azali pauvre en esprit, ye moto nzambe aza kotia ka. Mais yo moto azali riche kuna nzambe aza komona yo 0. Nzambe aza kosinterese na bapauvre. Tomona na église ya Smyrna, n'est-ce pas? Na les 7 églises kati na mokanda Apocalypse. Église ya Smyrna ezalaki pauvre, nzambe atiaki yango nini? Ka. C'est parce que bapauvre baza na une certaine valeur morale ya kosakana te. Mpona nini? Parce que bazali compté parmi les 7000 prophètes et les 7000 bateaux nanu bafukame nini? Balete. C'est parmi les pauvres que tu trouveras les gens qui n'ont jamais été corrompus. C'est parmi les pauvres on okuta bateaux nanu bafunda mutu na justice par injustice te. C'est parmi les pauvres on okuta mutu ayebi korespecte autorité ya mboka. C'est parmi les pauvres bon siko yo mokonzi yo mutu oza korespecte bateau bazaka bata minene. Mais ce sont ces mêmes gens-là qui ont fait la justice. Ce sont ces mêmes gens-là qui ont fait des journaux contre eux. Ce sont les mêmes gens-là qui ont fait respecter. Si vous avez monté un pauvre a raisonné contre l'autorité de la pays. Contre l'autorité de la cité. Contre l'autorité de l'église. Non. Bata pamba bango bango bazali trop riche spirituellement, baza na respect moko ya kosakana te. Et c'est là où bénédiction na yo mokonzi. C'est là où bénédiction na ngai. C'est là où bénédiction église et ça nini et bomba meni. Parce que ça nini taka noyo, eza tia graine, eza na se ya mabele. Eza eloko pamba, mais te tuka. Eza eloko pamba, ekola, eza eloko pamba. Mais ekoma ke siko misisa ba branche tout eboti ke bali ko pesa fruit nango. Kitoko nango ça nini et te tuki. Ya mwana nzamba lingi ba pauvre en esprit, ba pauvre pe physiquement, bana ya mikepe. Soki to yiko ya na justice, to longoli corruption na musika na biso. C'est na okene musika, okene gauche zo ma droite. Nkembe lola eza kozela biso kakate. Na kimia pe ana mabele eza kozela biso. Na progrès pe na kokokinti na biso mo village na biso pe sa nini e bandi kokota. Et puis muto akozaka corruption ko banyo tika nini na soni. Pourtant mazu ba baza kotale yayo te. Ya public muyibi. Akoya na vraie justice ta erreur parce que bino boza ba ta justice. Ce qui est justice ezali to kabola. Mama ani. Wapi oya yo conclusion ozana mo oli ko pesa comme ça to tirer conclusion pour na les 10 béatitudes na iso oyo. Neka utukolo bawana donc to sale lango fo to bongsa to préparer ya avenir na biso lobby. Parce que yeli biso lelo oyo nzambe akuwanga na biso te. Yango kaka. Donc to yeba soko monike mutaza na fasi sunga koseka te, kochola te. Soki osali yango soki yo okufuta ngo te ata bana na yo bakofuta ngo po balobi nyonso ofutaka ngo tofutaka ngo abatokufa po mingi bazana neti bamboka na bango bakusi koniata te mpona ni makambo mabe basala ozomona basala makambo mabe donc bakusi koniata mboka te mboka esika motolona oyo bafunda bakusi koniata te you know donc eza mpenza bien te donc foto oyeba kosunga foto oyeba koyokela baninga mawa ngai soki naza nango mibale namoni te fo napesa na moto oyo aza nango moko te ifo napesa ngai mpenza nasambelaka nzambe akontinue kosunga na zanga nakontinue kosala yango nayebi ke na kosala nzambe akontinue kopesa nasala yango comme ça nzambe donc euti mpenza na motema eza teke oyo nasala mpona milakisa ngai mais ozomona donc tosala yango comme ça nzambe akosepela na biso mpe bato mpe basepeli na biso donc ekozala bien nzambe omona mpe apesi oyo nyonso ozoluka kimia maladi ekozala nango te
ozobela boy ba suso za wana yo nismalane malane me yo ezate pona nzamba lo bike so ya longoli yo mama wana oza ko pansa maya miso ndana ko pansa lisusu asate donc nyonso wana foto préparer yango eza eyaka pamba te fo balubini fo kotoka nanu te donc yango kaka donc oyo aza koyoka aza na matoya yoke ndenge bibi alobi. Alléluia. Alléluia. Zambe apambola bino le tokuta so na ba émission mususu ezali koya pe bokomela biso botina so ba email bande ko na YouTube ko na compte na biso bo wipe ko komela biso bo wipe ko ta ba commentaire bo wipe ko critiquer biso partout au monde. Zambe akumba ma parce que tozali ko lancer milulu oyo na ba satellite tozali pe ko lancer na ba chaîne ya télévision ya RTX na niveau ya Bakongo na Kisantu kuna tina nord ya Kinshasa bazali ko landa yaro. Mais surtout, merci Nzambe pour la science ya internet na YouTube. 5 continents nyonso bazali kolanda kabiso ke ba commentaire na bino ya malamu to ya mabe Nzamba pambula bino tosili kozwa yango pe tozali ka continuer kokoba ezali émission na biso te ezali émission ya peuple ezali émission na yo.